Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezali kao info plus tala pe mona info plus otalaka wa. Bienvenue, ma chère internaute, c'est www.infoplus.org avec Peggy Titon, le parallélo de la presse congolaise. Merci beaucoup, ma chère internaute, Bazo Landabiso, de partout dans le monde, vraiment, Boumoni, que jour J, Yango Mokolango et Koki, le 13 février 2018, où vous allez fêter encore 4e anniversaire, il y a mort, il y a Kin Kassere mené à Boumoni, vraiment, on est aux na cimetière, il y a nécropole, vraiment, Bandeko Nyonso Baye, Awa, famille naïe biologique, famille musicale naïe, Naba journaliste, Naba camarade naïe, P.O. Baye Baki, Naba artiste et musicien, et Toza, on assure déjà, Bozo Mona, vraiment, Nengeni nécropole les a envahis parce que, ça perd peu Bazali, Balobi que Kin Kassere mené à vraiment Azaki Moto vraiment à Salaki Tamoulaï na musique na biso Aza légende ya musique congolaise yango monique toujours babi que Mutamala vraiment à Kenara inapercité bon moni 4e anniversaire ya Kin Kassere mené à vraiment Toza awa vraiment na sûr que Boromo na comment vraiment to remekape ko solo na bande ko mususu o Bazali awa ba sapeur ba artiste musicien ba journaliste donc ba te belé baza awa déjà dans linga déjà na solo na confrère nanga Stopira to so année par rapport ya maramboyo ndenge vraiment lelo to kutania na opese déjà mbote parce que azape journaliste chroniqueur musical to megape to so année par rapport ya ndenge vraiment 4e anniversaire Kin Kassere éliminé a toujours en vogue. Bonjour Stopira. Ouais, bonjour Peggy Titan, bonjour tout le monde de la mission Info Plus. Et tant que chroniqueur parce que au côté un monde musical au tchara moi miso na olinga par rapport observation analyse yo sali par rapport à 4e anniversaire il y a Kin Kassere mené à tozomona bazo continue toujours qu'on honorer et tant que yo mopandisango ozomonango ezani ni valeur toujours ezo continuer à Kin Kassere mené. Oui Peggy Titan que mopandisango maké pena boy promotion ma rolo bengo ezali pena trop te mena sepeli bato baye quand même belé bato batona na ba journaliste ba sapeur famille musicale famille biologique na donc ça quand même c'est bon malgré que no date pour ça que bato ba no lobelango te même promotion ba tellement ba no lobelango te mais bato baye et ça quand même c'est bon la sepeli pena apprécier ma belé l'équipe déjà na cimetière mo dire que non bato quand même ba linga que c'est malgré ça ça sali 4 ans ma belé mais bato quand même ba apprécier ka ba se plara pena quoi. OK, merci beaucoup Yannick Chopira. Donc on est là toujours toujours continuer c'est moi japonais qui doit babili kelemba oyo eza mabe likelemba to mitu talaka avec salinga ki poso yango moni ke ba janye donc poso oyo vewe ramta pesi yango donc je suis très fâché il y a des blousons et des blouses. On l'a dit blouson, on l'a dit blouse. Mon père veut beaucoup.
Je suis déjà avec ma consoeur Cathy Voka comme intervenant dans le cimetière en Nécropole pour le 4e anniversaire il y a Kinkesere Menea. Je veux dire par rapport au par rapport à Cathy Voka, qu'est-ce que vous avez encore de plus de nouveau au Bazo continue toujours à honorer la mort il y a Kinkesere Menea. Qu'est-ce que tu veux parler par là parce que dans autres tickets là pour la paix moi juste comme interview dans le tout ça non analyse mouké par rapport il y a 4e anniversaire à Kinkesere Menea. Bon bonjour Titan, on a moni batu vraiment ba olela et surtout ba saper ba tikité ba saper vraiment ba ekolela na moni ba leopard na moni ba groupe mususu ba musicien na epé ba e mais musicien mo ba lobi kuna toucher nga lobi ba zo continuer toujours ko menacer ba ngo ba tika ba ngo te Kester l'air ye mo azaki ba bande ko menacer ba ngo et puis ya kufi ba zo toujours ba zo ko continuer toujours na ko menacer ba on a comprendre sans on ba lobi te banal ba zo menacer ba on a ko développer likamo mo mukie c'est que ya tika ba rancune ye moraza ki atiki ba rancune ya wana komona nda ba musicien na yeto komo po esalinga vraiment moi passe mal tombo na yende bazolo baloba vraiment na sepeli na ngote esalinga mawa on les analyse yo sali analyse nga sali esalinga mawa esalinga vraiment mawa on a ngana lobaka ya ngwana on ngana bon. Ouais, merci beaucoup Katia Voka na sur to continuer pour na to kende to solo la moi na bandeko o to yaki na bango to meka solo na bango ba musicien je pense que bonjour chef. Bonjour. Kombo nani? Emani Bamba. Ozanani. Chanteur na kata Victoire les Santa de Kinkesere Menea. Ah OK. Est-ce que par rapport à l'analyse na yo ndongo moni lelo 4e anniversaire ya Kinkesere Menea ndenge botikala ki na mouvement et le roni no moni encore comme de nouveau na mort na ye ndenge lelo boye vraiment ko pesa sur honneur ya 4e anniversaire. Na pesi no certain na ba victorien nyoso. Pesi no be certain na bino. Banda fatiki biso po biso benet to salaki na ye. Lelo 4 ans ekoki yango to rendre susu hommage pour le Louis-Dame Colonaye. Après, on a toujours une messe. Après messe, le concert de Betama vendredi pour Tara est tombé. Ils ont 4 semaines, tout en fin semaine. Bon, avancement, ils ont le lot. Tout ça, merci single, la vie sonne sur pété. Tout se référer toujours dans style lavé. Et puis, mars, le 1er mars déjà, ils ont marché. Ok. Merci beaucoup, ma chère internaute Nabiso. Je pense que Narolinga, et là on est dans le bakisa par rapport à Mokolo Alelo. Bon, Mokolo Alelo, dans Mokolo Mobo, autour au Bossa, au Congolais, tout dans le Bossa, dans Mokolo Mobo, où ça se comme il a jour en haut. D'abord, il y a Rabiso, stress, tout réseau na Rayende, tout ça là qui naïe, Mamboda Sala, ni un fan à naïe donc. Déjà, Mokolo Mobo, le robot, ça n'a jamais vu Nabiso. Merci beaucoup. Naolinga Moussafa Malembe to poussana et pas ba musicien Victoria. Bonjour. Bonjour, bonjour. Maintenant moi bino boye silence kimia c'est comme si bon ko poussa. Kasi bakolo matangat, bakolo maone bisot. Bakolo maone bi. Bakolo mawa po sumoni biso awa po to digeno te viona makolo idéologie. Idéologie na ezaki ba kimia ba esprit ebele ya kosala ba makambo. Ezaki te no copier kana ba forme to na ko balo ba ebele te. Moussala complètement Magamutu. Il y a un autre silence, open victoire avec Jolie Mobiala. Tout ça, donc, Basoda. Auto défendre cause. Na tombo kuna na oki mutumo alobi vie ozala ki bamande ko menacer biso okufi bazo continuer toujours ko menacer biso aleli bongo bozana ba rancune na batuta tikele bino rancune. Oui bikeno question ce qu'on a ko répondre ngo batu muso ba mamba osala te. Moi le vieux Kinkesere qui vient batu belinde batu zoloba mais alaki na batu na ipe ya palin ba petine ya palin. Donc auto makambo palette songo na makambo ya misikiti. On s'en prendre pour te noter tant aux alabats pour menacer yo. Et ça va ça langage. Yo jeune tant qu'on porter ba langage à bon on a public. Ça fait mal.
Toi, garçon, il est là. Tout ça, quand on est, il y a qui s'est mené aux assoutés. On a basé nos bouts. Tout le monde on a banding, on a été. Tout ça, la moussala normale. Sous un mission, il faut que mission. Vécu ça, ça la boulot, on a ça la combo, bateau, tout ce bateau. Tout ça, on a devoir à domicile. Il y a que ça l'effort, il y a que ça, combo, tout ça, non. Tout ça, t'es pour te faire un moto, la carte, maramo, bousson, n'était. On a pas de mots avec les quoi. Pas de mots avec les quoi. Oh, bah, souda. Vous comprenez? Au tapilardo. Pas trop d'animation, mais ça la bâton et animation et micro dans la Victoria avec Julie Mobiala. Ah, Massanga va chanter, Wazana, Banzambia, Loyembo, King Natikela, Moyemba, avec Vina et Pessina et Julie Mobiala, donc tout ça continuité quoi. Mouvement, tout ça complet quoi, c'est ça quoi. Je crois que ça vous fait les deux. Vraiment, bonjour. Ouais, bonjour maman. Président Zate, mais quand même, boye ko présenter quand même président d'Enga Zate, na moni ba musicien boye, na honneur, tout plaisir. Bon, si on va répondre vraiment, il y a bagarre boule. Dans la bagarre boule, président, l'équipe a président tout. Il y a tomoto et là. Vous comprenez? Parce que nous avons salanzela, le lobby so, chadi WhatsApp, tout ça. Nous avons un soldat qui amène, joli mobile là. Donc, tellement il y a Zanami qui est, nous avons une délégation Victoria et Santa qui se représenter pour la ville qui amène. Donc, il y a des gens qui ont mawa. Oh, ils ont des gens qui ont des gens qui ont bilamba, ils ont sapatou, belle belle. Ils ont des mawa. Oh, tout ça dans le thème. Vous comprenez chérie? Excusez-moi bien chérie. Donc, tout ça dans mawa. Tout ça vraiment dans mawa. Vraiment. Bonjour maman. Tu es musicien? Tu es musicien? Oui, nous sommes ici à Victoria. Les sont des leaders Jolie Mobiala. Kiwi ni boussole. Courant moment, je n'ai pas Yakin Kester Emenea, président. Oui. Et pour rendre hommage à leader, Moutou Zaman King Kester Emenea. Mais dans mon système bino boyeli boni na makele le terrain boyeli la président na bino bolo bela pelo te dans bakolo makambo kwa batemi musika botiki bamba oui dengo lobika bakolo makambo lo mingi te donc ça sert à rien à beaucoup parler donc tokolo ba mingi te c'est ça solo ya bible mwana oyo awelaki mama awelaki mwana aboki batoka bola mwana ozanda mwana ndambo webini zalakati ke ba diviser. Toi divisé t'es. Belo belina yot. Toi divisé t'es. Belo belina. T'es au tout question mobile que nous mon côté bateau tu bazo wela. Bini boza silence. On a beto les solots. Do bakolo makambo lo ba mingi te. Parfois na kasu. Victor ndé yango yo. Bien éduqué, leçon normale Burundi. Ya, tout ça na soir na vivre s'interdit. Oyo mozo ba image pour comprendre la capacité. Tout ça dans le temps donc t'es le grand prêtre donc rien à voir qu'on a pu se poser tout bambote belé bana kini tout bana Luanda bana mukili mobimba tapila doyeyo après on ambiance na kata kiwi ne bientôt là kiwi ne zoya ba ko sepela donc tapi yeyo ngoba bien nga tapi yeyo na ko lelati. Vraiment merci toye. Ah bonjour papa. Bonjour certes abisolo ba certes. Papa Peka musicien, ton déco ya King Kester. Non, nous sommes des artistes, Jean-Jacques Sainté, Yemoko Kondo, Azarobenganga Kester, comme moi mon père son âme, Azarobenganga Jean-Jacques Sainté, maintenant dans la carte toujours côté toujours la carte Victoria, mais la idéologie a joli baki amène les cerveaux mélopés. Continuité à Victoria en haut. Donc tu vas master aux artistes. 4 ans déjà jour pour jour via Kenda et comme on peut habitude comme mais ça malgré moi pas ses alliés mais MOB Sengo ezali po ozomona lycée Bosanganyo bayera apona ba viende ngazalaki baye olandela nkunga esali bango bien baotala pe makama forme donc voilà 4 ans après on a moni depuis boye botemika abozo zela bat basi saboke kotala justement quand ndingo lobby moni baye endroit bazala kaka et endroit so bengisi bat na feti au salani no tia bango basali Mélanie basali Damien di Monokene po yo mokolo makam. Il faut toujours servir, il y a à manger, à boire pour tout le monde. Ça va, on va vider. Mais ça peut être ok, papa. Ça peut être hommage comme d'habitude pour 4 jours en mois. Et il y a le kake. Et alors, c'est toujours revivre. Bon, ça va. Tout est grâce quoi. Voilà. Souvenir il y a bien aux anango ya King Kester au article also vandi bo raisonna ke vieux. Travail. Na kotika ko lobangote, raisonna ka ko lali. Bayo betolo porte ya chambre. Pour nga devant les panneaux na King Ranch. A betolo Jean-Jacques Lam quand bimsa clavier. Pour bando travail.
Et le pour musala ndem de sara mutu. Musala de tomola mutu pas à la mutu. Mais yo là nous dia pongia yo azamo konza bengio on doit travailler à 3h 4h pour nous sara ba partition. Souvent na tirer en deux ils ont boulot, donc il faut bosser fort. Soyez le lopé, soyez colandaya, pas un bon travailleur. Voilà. Vraiment merci beaucoup. Bonjour. Le quoi vient d'Abisso Henri Modogolongo depuis Canada, Zara toujours n'Abisso Atikara Info plus Tetoza à la cimetière ya nécropole. Place Kincaster Bakunda et te rendre vraiment hommage na ba musicien na EP Baza. Bonjour. Oui, bonjour maman et certes na bande gonyo so ba Holanda biso. On est un peu stressé. Oui, un peu stressé, oui, un peu stressé, non aussi. Pourquoi? Parce que ça fait l'an 4 depuis que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus pleurer, mais nous sommes venus encore une fois avec Essengona Motema, parce que ça fait déjà 4 ans qu'il est parti. Et puis qu'est-ce qui se passe? Après 4 ans, ça devient maintenant une habitude, non? De Toromo Messana. De larmes aux yeux, oui, parce que je regarde, il n'y a pas que Kincaster, il y a beaucoup de ceux-là qui sont partis, qui sont ici, et ça m'interpelle aussi quelque part. Voilà pourquoi Yango le Binaza un peu, mais c'est bon. C'est bon, Toye, au nom de Jolie Baki Amen, Bissobana Victoria et son la continuité avec Jolie, l'homme de Kiwini, Toye, na tombe, il y a Vie na Bisso, il y a Père na Bisso, il y a Père Akulutu na Bisso, qu'on s'inclinait encore une fois pour déposer ce job de fleurs. Vraiment, na sepeli komona yo, na sepeli komona batu belé boy. Parce que c'est partout dans le monde entier, dans tous les coins, batu na batu bazo célébrer l'an 4 au Nandenge na bango maman. Vraiment, nous sommes un peu stressés. Après, nous sommes préparés que le roman après. Non, après Awa, tu as la messe na Saint-Michel. Après Saint-Michel, tu as un concert na VV Center. Pourquoi VV Center? C'est parce que Kemanga na VV Mateta Alobi, que sera banda mamakambune wana, source na ya emerja wana. Asenga gito zala wana, do itu zala wana, batubaya ebele, yaka baninga boyoka sangwa malamu boyei. Lelo na balali mpana sokoli motema na ngai pona ebibo konzi nzambe nkomi mpene yango wana. Vraiment merci beaucoup. Léopard de la SAP, boye bitumba to boye kole la vieille question pour na moni makamba on formé comme ya bitumba. Sérieux moni que toi biso Léopard toi toujours candidat Léopard. Prêt. Toi toujours prêt. Dans un son bilamba, au moins le trou bilamba kokala bana mapasa. Dans bilamba tande awa. Blagité vrai. Maman bolo bele comme ici au son ba musika bonne. Te moni ba bilamba dans la mawate. Bilamba c'est état d'esprit. Faut la tango bête forme, faut la sapeur c'est avec ça va un état d'esprit. Ba venga tu va un état d'esprit. Même retour bagala mon compte à Paris, toujours état d'esprit. Ya moment ni état d'esprit na biso sandanga mona bangote. Ya moment ka toto beta bangota ba journal la beti. O ba journal na boya vola ta Weston. Po na kala bango na Alissa lo papa e maloki ma bango na molokai. Na kimi bango toto bela ba ta Weston bala mapasa. Yango na bisio lelo kala papa chéra bi barambo. O monte ba jo faut faire. Maman mi no robo ina esprit bagarre. Olati non mais faut pas te sco bilambo olati. Hein place aux na terrain net on dit besoin na ranking net ka bitumbe bima. Ouais, merci frère chéri. Au moins ma forme au pot. Yo ça la notre émission net mais on se la retourne na ba langa nzembo. Ba comédien, ba te maboke, vous comprenez? Na mi no pe ba Léopard de la. Te sco bisoto ozani ba te maboke. Nous sommes des alliés. Toza ba saper ba ta forme auto simbi. Drapeau ya Congo, memble donc benele donc ba facilité. Donc tu es dans la guerre, n'a pas dans l'ennemi. Donc na yeb na guerre ne o la ta ma bena kangié. Pour na soda wera, na soda wera donc tina ya kaboé. Presque à ça qui doit dans sala boulot. Boulot passage na yo et futa yo. Yango monique na beti ba semble ya ba blouson pour emmener pour ça ba Malboro.
bakui vieillir ceinture oyo mama eza bajani donc eza likelemba ya 3 mitou bilamba likelemba ya 3 mitou talaka donc na likelemba moi c'est dans la fâche non foutre la bonne fois scolaire ce matin plasma opéra posora na poso na bino mama bilamba bukolo ya suka tokenda na kati ya tombo na forme yango pona ozana grande na pesi base na nga ya Paris ya Belgique ya States na pesi kanta ya la papa ya Yoji na France na Nikes Bayaka venanga Nikes Bayaka bamote na vie modoko ja Franco Ferré trésor ngando na pesi mwasi na nga na femme na Bruxelles Immaculée bonne journée quoi. Mon numéro c'est 09 78 430 Sanasuka. Maman si déjà ma pata ben certain na yo. Maman oui merci papa chéri bangote yonde maman na ngai Kishasa makambo basaka basiliki toyebi so basiliki contre qui so pe bayela makambo nini soko za te mère na nga na refi ozate donc kindoki ya makasi taba soda makasi bango yo au moins ba madeso bana dans champ pour tazana papa chef donc léopard toujours dans la dynastie bilamba yango yo j'ai tout aidé là dans Ruben Ngombezing Annabelle blessing donc kitoko ya danger bana Chine bana Paris méthode Moulenda Shiro Chamala Christian Biriki Japon na Japon papa ozo musika ya ekala na mono biso sous lelo bonjour ouais vrai chéri yo yebi dalaka ngaso na beti kitoko bonazala kana makasi yo yebi da bilamba ba respecter mo ici ça pas malembe donc koto ya kolobeza te yemo kazo sentir déjà qu'elle est kitoko donc moi to commenter exact mais yana batu musu ba mona rôle ati batu bango tu bandimi nana oboya o bilambo kesteri moko ya bilamba te ke hote oyo moko mona o mona Levis o mona ngala o mona Levis soko yo mona yoji ya mamoto tellement biso to bana papa chéri yoji wana kom na goma yoji donc ozo comprendre oza bilamba biso donc bilamba nde na ebike na minutes o bari tukulu na Paris nouveau riche azolanda lobi petit na grade conteneur ne yo jezoya na bosanité kilo richiba na Paris wana na bosanité alino sene scénario na bosanité venanga kike mbumba na yebike vieux senga kete de saison en agence na bosanité petit na Cédric ya makilo le super mec vraiment merci émission Oyo et pour ça la plaisir beaucoup plus na fiston Enganu l'espoir de la jeunesse congolaise depuis Brazzaville place Azana PCMBO trop bonjour merci pour ma desobana de mutakotsa ma desobana forme sous sabati saper ya Jésus de Niance ne kaboloni représenter Jésus de Niance to oye ko la kester oye ko représenter Jésus de Niance pe na ko rendre hommage na venanga kin kester mené pour nga na mwana matungi vie aleka et moi formation on a tout azango na molokai chez biso on se comprend donc jamais na koza lengra talaka mbule beta mais na kangika mkovia nga na kanga mkovia petit na mkovia na sambwisa talande na se na ba liboke c'est Marité François Girbeau quand tu es là nga na muté ma bena mamboya on me comprend atato le kanito yebani à part nzala ça va vrai chéri odet le sabi makambo et puchala mega na bi makambo donc nga yiwana o monanga nga na kotsaka couleur nazana na osaka musala asiya kala te ya o bakala donc undela zwanga na makambo na voyage na makambo ba soda lelo te ba image fezala po yango ndeke sambela yango ko bundela yo ozonga point vrai chéri donc on a kozale ngate nga numéro na nga pendeza 00243 81 45 94 934 donc bozbengi wana mna bozuma de swabana na pesi maman ba faire la Jésus de Niance ba mes condoléances à famille ya Kester mené vraiment ma de swabana e ko représenter faire là bambote ya trop na faire la place à ça pete ya biso mpona kolakisa bacour tozwa mpa na yo mpo oza docteur nowiska biso toza baprofesseur oyo mo oloba tokobeta na bamouvement ngombele te yango toboya koboma mouvement yo mo olobaka victoire eser taluta kontinua tokotrahir mouvement te epuis
continuer place aux arts soutenir bateau no pesa bango makasi bato bazo soutenir biso na kotanga bakombo nango amerga toza na tombe na yo ba Jean de Père Badiata Noble ba docteur Léo Mbwe bango nyonso pesa bango makasi va continuer à soutenir biso et puis to retrahir kombo na ote mais moi on a toujours to retrahir en ote. Merci beaucoup et certes Moli Mono ça toujours la kimia certes. Ouais, Roi King, que ton âme repose en paix. Jean 9-9, c'est lui, non, ce n'était pas lui. Oh, ils allaient descendre na yo. N'enga na pangusa Weston na yo. Ti lelo, toujours toi en orchestre. Toti kaote, que ton âme repose en paix. Makambu na biso te ebseda Jésus-Christ, a ebseda Dieu. Na minito mambutu e komina na suka. Na félicité chef d'orchestre, banda na eti na ba danseuse nyonso. Na félicité bureau mobimba banda na Docteur Tossi, Tina Ngamo Dikando, na remercié producteur Jean de Père Badiata, Docteur Hiller, que ton âme repose en paix. Merci beaucoup, président. Ngai petit na yo Dani. Pardon Dani. Ne toza kati na biso toza na mwana na o Kimberly. Toza na ensemble yango epa ya pesa fleur na o. Mais ya za mwana o lo baté mais toza na toujours famille toza na bango ba ya mami bango nyonso. Et puis, merci président. Que ton âme repose en paix. Tolingi kaka oti na bato yo ba soutenir yo parce que yo lobaki première fois to sala ka émission na Apocalypse. Oyela kinga na ndoto. O rappela kinga lobi petit bocha komo na nga liboso makamu ya bien koyela yo. E koyela bino. Yango yo tozo respecter toujours komo na yo. Soutenir biso, tindela biso ba sponsor, ba bralima oyo ba yaki na Congo na RDC. Yo muto liboso zalaki sponsorisé na ba sponsor wana. Tindela biso ba sponsor pourvu que to sala toujours comme on a eu limité. Merci beaucoup. Namabele bofongola matoyingo. Nzambe azali se kolobaye. Nanya fongola yo bizibeli. Lokola masumo eleki onda kwayo. Mana masina ngayo. Sikale bolingo. Mana elibala. Sukase bolingo. Mana eko sambo. Na makamba motino yo. Bina bana gardienne bocha kitembe mokolo toko kutana lelo boko senga la paix. Bina bana kelasi bocha kitembe mokolo toko kutana lelo boko senga la paix. Ako sekata ya kine. Ako sekata ya kine. Ako sekata ya kine. Bocha kitembe mokolo toko kutana lelo boko senga la paix. Bocha kitembe mokolo toko kutana lelo boko satikita tata tata biloko wana nani wana Victoria Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka